te baza kosala ngo mpona biso nyonso te yango wana biso toza kosenga kaka eloko moko biso opposition tokotelemela kaka mateya wana ya solo biso tomoni ke Katumbi akoki te kopostule akoki te bamindele baza kolanda ye mais papa pasteur Bobo depuis 1960 bamindele bayaka kaka kotia miso na kati ya makambo na biso eloko nini penza mboka na biso ezwi esika mundele aza kolinga elingi koloba te eza mpona bomoi na biso eza kaka mpona baintere ya bango mpe ya bato mosusu donc biso sikoyo malamu to développer baaspiration na biso et puis papa pasteur Bobo ezali mpe sur le plan psychologique na sur le plan moral ezali mpe malamu te balobi Kabila mwana ya Katanga bango moko babotelaki ye curriculum vitae wana o Kabila azali ndeko na biso aza mwana Katanga mzee azalaki mpe mutu ya Katanga bon sikoyo Katumbi aya kozwa place mutu ape ya Katanga Kongo ekomi nango kaka Katanga yango moko donc sur le plan moral biso pe ba homme politique totelemelaka pe makambo mosusu toko kondima pe unilatéralisme wana te ekoki kosala mate papa pasteur Bobo po eloko nini bakokende kondimela ye si ce n'est que po koyiba oyo Kabila yibaki yango wana nde bazolinga kokitana nango na maboko ya Katumbi po makambo na bango continue te yambalo oyo nga nakanisi papa pasteur Bobo tango tokuti kotanga ambassadeur américain awa alobi makambo ya kitoko oyo eza koteya penza classe politique elingi pe koloba mabe oyo esalamaki lobi totika yango tozwa occasion ya kokende su liboso mundele akopekisa biso te soki tolobi biso nyonso toboyi nzela oyo tolingi nzela oyo soki tosaleli yango lisanga mundele aza na place ya kotelema te po na bango banoko ya Belgique na mususu bamindele mususu bayebi makambo oyo batata na biso basinyaki le 30 juin 60 ezalaki te po bayaka kaka kopesa biso mopaya ye Moïse Katumbi azaka même na balakune soko tali penza constitution na biso hein pona lelo na suki wana nakoloba to landa ka constitution to landa bizaleli na biso ba congolais hein to pekisi te asala commerce ndenge ba mesana ka d'ailleurs parce que to yebi ke yaya na ya bandela ka makambo ya commerce wana avant bakota makambo ya ndembo mais pona koya ko kotisa lisusu biso ba fonction régalienne na ba demi Dakar papa to lingite po makambo wana yango nde mutu memisi biso penza na bokai oya lelo papa pasteur Bobo naza koloba ngo penza na motema moko po na lingi ba congolais na lingi bandeko nanga ba congolais penza mingi papa pasteur Bobo tokoki kondima te Congo ezala na pasi boy garantie nini biso toza nango na ba schéma ya modèle wana toza na garantie moko te mundele ye azalaka na ye ko FIFA lera za ko FIFA tango komona ke mouchoir wana ebebi abwaki nango aluki su mouchoir mususu metango za koluka mouchoir mususu ezali te po ya kopangusa yo mai na miso po yo ozomona pasi na mabeo ya azosala na kati ya mboka na biso donc papa pasteur Bobo nga naza koloba boy koswana ya ba peperdien wana eza ya bango mais biso tokotala est-ce que ndenge baza kolinga komemela biso Katumbi papa pasteur Bobo yo moko pe tala nanu toluzo ba wa le 31 juillet o opposition ko bimana libanda ye opposition ko bimana libanda po ayebisa biso ke non ngai Tshisekediste na lembi to ngai soki mumvwandiste na lembi te boka matande Katumbi est-ce que opposition ko kitana balabala po ayebisa biso makambo ndenge wana donc bitumba oyo nyonso tuto bundi ko banda kaka accord ya Lusaka e batiaka yango elembo kuna ko banda kaka na période wana tina lelo donc tozalaki kaka kosalela po Katumbi aya donc biso ba oyo nyonso tu batia biso pembeni papa ambassadeur ya États-Unis a to sala référence na histoire awa ba père fondateur hein na bakitani na bango en tout cas ya mbaloyo bakotika biso libanda te tokotika pete makambo ekende na ndenge ya mobulu ya modèle wana non bongo biso bakotia biso wapi na cabinet papa pasteur ba ekolanda biso to sanga yo président